likambo na expliquons likambo normal na expliquons likambo on tanga wa feza on tanga bonga que ne prison mais là tu peux se mettre mais là tu peux se mettre yo tant on a plus na na ki mina on a prison te mais oui c'est comme la et ça même ça m'a été parce que on a tous conclusion te et on a pas quand même ça m'a été non on a tous conclusion fou non ça n'est pas on s'en va la prison c'est mais on va nous lobelana c'est maintenant on doit beaucoup là maman na tata na ngai dans le corps maman na tata na beaucoup les hommes na ngai que ne prison oh yim ça va les hommes na mademoiselle ya Roger maman s'il vous plaît obimana maman hein Feza oui o créer lenga likamudi ni ngo za na malembe mona ke nanga te Feza vraiment ya Roger na ngana yeba makambo Feza yebisinga ke yo bimana mama na eza ya solo te za lokuta Feza comme ni yo lo ba makamni na ngozo ni ke maman to question ka epa na ngande maman yona mère yona madame te kasi mutu ke comme na kata chambre tata nanga yoko tata chambre tata nanga Feza pour na même ni mère basa qui na potissé na kata on chiffle yo ya pardon d'accord le roi yo bimana maman nanga te est-ce que Feza zo na d'accord bimana maman nanga te on ngana moisa lokuta d'accord ngana ina informer maman na kila comme na séminaire na sima na ngondo bando ozala te na ba école Roger azwaki nga mwasi na ye. Quoi? J'ai sorti avec Roger depuis l'âge de 13 ans. Merci beaucoup, maman. Maman. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, Feza. Maman. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na ba opportunité donc mutu nyo soza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis na na faveur et pas batou tout ça na na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. No pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, émission d'écho
ekokani na yo, ekokani na ngai, ekokani na biso. Surtout abonnez-vous aussi massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup na équipe technique Mumbaya chez Biso Télévision. Là je vois Elias Sinandoukou. Merci à toi Denis Jimonsolo. Coup de chapeau à vous. Msala kitoko ta rozomo na bason kitoko boy. Ba image à kitoko boy. En tout cas derrière ça il y a toujours de grands hommes au bazo sala msala ya kitoko. Merci beaucoup na bande konyoso bazo soutenir biso moralement, spirituellement, physiquement. Merci aussi beaucoup na bande konyoso surtout oyo bazo kokanisa ba SOS na biso. Oezolekana awa en tout cas nzambe nanga kozanga te ko pambola bino comment ko lopango na talo moke kozala vraiment malamu mingi ko épargner mongo na lopango ezali malamu mingi ba publicité ezolekana, les numéros sont là, appelez et kozala vraiment malamu mingi to lobaka cette émission. Bravo Jésus, bravo Jésus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, tout se repentir, tout confesser, tout zongela Yesu ka Christ revient bientôt. Merci beaucoup. Comment chez Biso Wenze plutôt, excusez-moi, chez Biso Wenze disponible na banda kuna biso to komi na ba période ba fête, bonne année aux en pour ça la maman noko ndeko songolo paka la provision. Ne manquez pas, n'hésitez pas à appeler chez Biso Wenze tokoya koti kelo bilo koti ne biso ba article to kozong selo ba prix livraison à domicile ba commune eza na côté ya Lemba $10, Musika $15. Merci beaucoup na président Cheikh Mukadi wana na bosanité mère double maman Lydie Mukadi na Pesiombo te biso na chez Biso Télévision tolobaka. Le sponsor numéro 1 c'est Jésus-Christ de Nazareth car il est le chemin de la vie et de la vérité. Vous voulez soutenir les enfants au Mama Wechazo Kamba, en tout cas n'hésitez pas à appeler dans mon numéro plutôt plus 243 81 00 27 353. Vous voulez de terrain dans Célé Bambou, en tout cas bah prix abordable dans lobby solde, profitez mois de décembre, mois de janvier. Donc ici va terrain na ba primo quoi qui toko parce que toi on a pour ça il y a mutunyo surtout akoma kololo pam. Ezali na Célé Bambou 20 sur 20 la place moko bien sur komika kota d'Aipen wana tozu prince wana tout cas ezali vraiment ba route eza principale bisika kitoko. Pas trop de commentaires, appelez to kende to communalier wana en tout cas beaucoup mona appelez dans mon numéro plus 243 81 00 27 303. Tous en besoin ba soutien na bino ba frais scolaires na bino. Merci na bandeko batindele bana ba frais scolaires nzambe langa pambola bino ba maman pe bazuli kanisi ba lobi ba lo futela bana ba frais scolaires en tout cas nzamba pambola bino nzamba pambola le 6 sous bandeko bazokanisa bano maman Wechazo Kamba na juste moi moka uti Équateur tozane na ndako en tout cas si Dieu le veut peut-être tolexi na émission azan besoin soutien vraiment o eza vraiment ya makasi bokoyo kaye mokolo bandenge maman na abakeli ye malade maman oyo abokola kaye donc moi sa papa na azobenga ye maman leki. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tout le monde au Bazolanda Biso un peu partout dans le monde. Pourquoi pas dans Singapour, pourquoi pas dans le monde, États-Unis, Belgique, France, pourquoi pas en Irlande, pourquoi pas en États-Unis, pourquoi pas en Amérique, pourquoi pas en Allemagne, Suisse, Londres, dans Bossani Binoté, il y a Dubaï, il y a Chine, partout dans le monde, dans la République démocratique du Congo, dans la province de Kinshasa, nzambe nanga apambola bino nazanga monti na plateau nazana yaya na biso poto meka kosola nae yaya na pesi mbote maman boni santé moi muke santé moi muke OK babenga na komba nani babenga na komba Feza Ramazani. Ah Feza Ramazani oza mswahili oui Feza Ramazani na mboka namno bapesa mbote ndeni habari habari basontsani muzuri ba ndeko na msonyo sotu ya baswahili topesi bino mbote habari muzuri osambelaka ouais sambelaka oza chrétienne oui foko sambela OK to bondeli nzambe tata totiki moma ona sina loboko na yo tika ete kombo na yo ezwa lokumu na esika oyo tika ete maso to kosolola epesa kaka nde yo lokumu to longoli incident na nzela na biso tika ete kolo Yesu oyo akitisaka man pe akangolaka pa bikisaka ezala mitema ezolele ezala mitema ezala ba problème ezala mitema ezoluka solution bakomi na suka ngana yebi yonde mopesi solution. Je sais que ta main n'est pas courte
ta main est grande et puissante pour agir et pour délivrer. Tika et la paix règne dans la République démocratique du Congo parce que c'est un moment où c'est un moment très difficile et très compliqué, mais je demande que ta main soutienne la RD Congo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fais à Ramazan. Maman. Ni ne m'aimez pas. Maman. Vous avez maman na ngai na moni mais donc qui soupasse ma casse. D'accord. Est-ce que soba maman nyonso bazala bongo? Na ebité soba bazala bongo mais na boma bongo nyonso. Ah non. Oui. Maman na lingi mobile na ngai. Na lingi mobile na ngai. Depuis nazaki na âge mokie. Âge à 13 ans. Lingi makasi pe na lingaka e. Mais oh ngai na moni non zimate. Eza vrai te. Maman a botinga. Soi-disant, nous avons un chauffeur na biso. Chauffeur na biso. Vous menez ma casse. Depuis nazaki na âge à 13 ans. Ok. Ndenge ba jeune garçon bazala kaka donc maman simo za kitoko maman wazo kola kitoko a proposer kinga na koma mwasi naye na boyaka mais a confirmer kinga ke tekaza mobali a confirmer kinga na bima naye maman nga eba teke na chauffeur na biso. Ok. Na boyaka mais sona alinga bima na ngai. Mais c'est dans le fond de la piscine, sauf dans le fond de la salle. Mais il me fait des versions. Ok. Maman l'a dit qu'il battait, papa l'a un peu baillé l'autre. Si l'on a comme un niveau, on a un zémi. Vous avez zémi. On a un zémi à 3 mois. Mais maman l'a dit qu'il y a un zémi. Quand le chauffeur a besoin de me bouger. Mais azana posana longwa zemi. Raison na yoko comprendre que raison ya na posana longwa zemi. Poza ki mobala maman na ngai. Mobala maman na comprendre papa na noza. Papa zali. OK. Maman azana na katanda kwa papa na ngai. Ah d'accord. Mais Roger sanga longwa zemi. So maman na bino yo ki to papa na bino yo ki metongo bano bima na ngai. Otika ko banga papa na maman te. Mais era zemi okomi ko banga. Okopo kazaki mobile. Mais na surprise boye na yoko mona yena mama na nga ba osa baji ya bolingo na kati ya ndaku na biso ya papa oyo ngai. Bolingo. Bolingo ezate ke non nebiteli na olobela bazo ko s'embrasser na tuna Roger wangani. Albi o moneze ya ngote. So moni mo ete longola kasi zemi yango. Alors na moni maman na ngai aokisi nga soni te mais aokisi na papa na ngai donc osaki ndumba na kati ya ndaku na ngai abima na mobali ya mwana na ye siko ngai longwa zemi so na kuvi yango na moni nakoki oboma te mama moki momemo na kezuba mama nyonso bazala boma ye na boma bango nolongona sebo te kala lingi Roger mama. Non, kokate, maman les amis, maman na maman bote, on a kokité na les côtés ma caméra na TV mon nana. Zela mamuki. Oui maman. Olobi nanga Roger nde mobali oyo. Yende chauffeur. Oui, il est chauffeur na biso. Mobali na ngai ye wana. Donc aza mobali na nga na linga kemi maman. Depuis na âge à 13 ans linga na zaki na non mono monelo o nga na boyela eti. OK. Parce que azaki douce ando linga ngai. To sa bolingo partout singi to sala. Oh maman na nga papa na nga ba yibite. C'était comment en fait pour ma parents ba yebate. Donc ata so ki otika nga na classe na mutuka to sa bolingo. Donc na ça à une semaine à côté à classe te pour na Roger wana. OK. Puis même na ndaku ata maman zate ngane to sala bolingo parce que maman na nga vanda kana eti. Avant d'ate. Yim ta notika na nga parce que maman peut se confiance que non moi na yeyo za na ye à part qui chauffeur azaki dans le quoi papa na nga pi.
OK. Yango na linga ki affection ya pesa ngai. Yango pe na lakiseke bolingo. Si to comme na niveau état. De bo continuer bolingo na bino. To continuer pe to zala tilelo. Tilelo bozali. Tu comme na zem. Oui. Décision ezani par rapport à zem. Décision ezaki te ke ngala linga za posa na bote la Roger mwana. Parce que ça mon bal la vie na ngali bosu na ebité na longola zem o te. Mais décision ezaki ngala longola zem o. OK. Non ça la honte. Non ça la honte. Dès oyo ko découvrir. Na ko découvrir que yena maman na ngai baza mwasi na mobali. O ngana moni ezate ke ezali kamteke ya kibona mwa msala. Non. Non na moni honte. Donc na kati ya chambre ya papa na ngai o Masolo na maman abino. Na solo na été. Pour la nuit. Na ningo so na été parce que tant on so na ye awangana kwaza maman en convoque nga. Ya on a préféré to solo ngo awa. Moi to so ko Emile maman na yo, papa na yo peut-être tant en tal on a télévision. Là je me fous hein. Pour bolingo na zanga vers Roger na mwana na zana ngo non signé nyonso je m'en fous. So le to awoloba kaza maman na nga tete ngati. Maman a beaucoup lu. Oui, maman a botinga. Tu es comme une âge. Oui. Tu t'en fous de ce qui se passe dans sa vie? Oui. À cause de l'amour? Oui. Oh là là. Si quoi réaction à Roger après avoir kokanga na maman la bini. Il y a solo bani. Tellement que ninga lo balanga na za toujours faible devant et a toujours ko wangana o ngana monaki. Alors na moni ko wangana na ninga ko wangana ko moni ko mo kilsko mabe. Ewa ko wangana suka ko wangana te azo convoquer ngala longola zemi. Non, a raison o yazo ngala longola zemi parce que ya bi pour la maman nga. Alors na préféré peut-être yaka a sanga raison ni ko longola zemi. Ah donc raison yo comprendre ça que le quoi yazo pour longola zemi c'est que maman na onde ba ngala moni wala moni bango bombale. Donc yango sengi ngala longola zemi donc simba te na longola zemi te soit ta pona. Mais ta façon c'est comme si tu as la rage de ta mère. Rage pour tout temps. Rage pour tout temps. Attends, mbele ça na ochuba. Eza onga na okanisa te. Comment niveau ati. So onga na mona ki za ki filme na ebité za filme. Serré bandila. Au moins que botsa papa nous na trouble soit yo ki makambo. Est-ce que tu sais que tu es devant la télé? Oui, je sais très bien. Ngamo na yakia. Nteme minga te na futu pe moto pe na yena uti pe na tinjili na yawa. OK. Ouais. Na yawa. Ana courage. Ata papa moto na yana mke papa omona. Yo bomba ngote. Est-ce que papa n'a pas supporté tout ce qui va se passer ici? Au Kokaroson, on a pu regarder ton père en face. Oui, pourquoi pas? On a sali ma bête. Au sein de papa balanga. Papa balanga ti. Maman dans un son no milieu so eza onga na kanisa. On a un problème te. Aza papa na ngotika papa na nga. On change ti. Oui. Siko au gérer ma kamboana ndenge ni ti ba parents no ba yeba te na âge à 13 ans. Comment tu as géré ça? O baba pena bobota bana na bota mutema te. Yonga salaki. OK. Donc na gérer qui en bien parce que na bando lingé pour na la protéger Roger. OK. Parce que si on a bien protégé te ngale mnoza na passe. On a sango kimia. Donc partout senga to sa bolingo Roger a senga kinga on a ndeko pesa. Siko Roger on doit promettre jusqu'à ce que on se trouve ba risque ou trouver le pour moi non mon on risque. Un risque. Oui, qu'on trouve pas. En fait, pour moi, c'est mon opinion. Hein. C'est mon opinion. Normalement, ça risque. C'est comme ça, risque quelque chose. Peut-être mes parents vont découvrir en plus tard. Peut-être que ça m'a déjà risque. Mais tout le temps, on risque. Bon, c'est que tu as une promesse bien écrite devant mon balouana. On a tout mis à la caquioni en fait pour risquer. Donc après tout, mon bali oyo. O déjà a BBC déjà mon sekana yo. Oyo bi ke mo bam de BBC mon sekana ngana ko za courage boya eti. No nyo solo banga eza lo kute za solo. Na mitsa bolingo ezali no nzima kaka. Nyo solo bana ngai wana eza kute belé. Siko toko sani. Ndengo yene émission to sa skondeti. Ngana na une émission parce que ndena tuna ki Roger wangani mais maman na tuni ete. Et on a préféré aux mamans comme si vous avez baba. Ma génération non malé. OK. Roger ayawa, maman na ngambo benga ayawa.
Aïe, bah, maman m'a kamba zemi o mba moko. N'est pas qu'elle m'a na Roger. Ah, vous avez besoin de maman. Je te sens courageuse, hein? Oui. C'est comme si tu n'as pas peur de tes parents. Ah. C'est comme si tu t'en fous, t'as bayebi. Non, on a mis son banc à papa na Ok. maman a mis son quoi so banc était puis comment que somme. Pourquoi mon tali est arrivé en bande? Donc so eza ngo aka ndumba saliti. Comme le roi mbanda na ngani. Et moi je peux pas te permettre de dire comme ça à ta mère quand même. Pardonne-moi alors maman. C'est ta mère, il reste ta mère quel que soit niveau à l'Ikambo. Moi je te comprends mais quand même un peu de respect de la part de ta mère. Hein? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je pense que tout ça a de notre mieux pour que tout ce soit bango, un plateau pour que tout solo là. Oui. Nani, vous avez quelque chose encore à ajouter par rapport à ça? Donc quelque chose des araké. On peut ça maman. Conseil maman sur les apéos. Sur aux na mobile non nanda ko sala honte. Pardon. Est-ce que vous avez besoin de pousser maman non à Banobimana Roger ou réfléchissez sérieusement? Il y a un petit siko elekelanga parce que azana nyos maman nanga voyage kai. Maman nanga a voyage, papa nanga tsaki à l'aise. Na mona ta mko monter banana bota matina comme na ajo. Na mona papa nanga a babunda na maman nanga nonti. OK. Oh maman lobaki osala ki boye, olinga ki mutu boye, osala ki bo pesa ki ngateni lelo ko zanga pona bana non. Na tenge be école bien, tenge école masamba. Il nerveux combien? $500. Oh, tant que monter batiko bengala, il était que qui ma classe pour na Roger. OK. Maman nanga aza heureuse ya osaka na mais non et loko ni ne so pousser maman nanga ça ma komba ça. Oh salut. Non comprendre. Est-ce que vous aurez penda temps entre mère et fille? Maman zo attend on va nanga ta. Maman zo attend ka osamba faire na yi. Muto on a vu que Roger na minute ça comme le ko la maman nanga comme le ko la papa nanga o ba na ko pesa ko fes ko tikela nga na ina. Maman nanga tika ko vanta ngate ata soki na elo mo esele mingai neti moi signé zaka moni boy non te vraiment bande génie nan te ka Roger. OK. D'accord. Je pense que tu dois te calmer un peu dans le cas solution. Je pense que le cause a posé sa maman vérité. Na makambo ele kana na bomo inayo. Na poser sous question souka. Je te sens courageuse. Je te sens, c'est comme si vous avez vraiment une perte en fait. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que son maman n'a kotia? Tu auras quand même le courage de lui dire en face makambo lo bananga siko. Moi, c'est normal, mais ta mère, quel que soit Roger, quel que soit le mais tu es sa fille quand même. Osa devant ta maman, réfléchis. Est-ce que courage on est comme ça? Soit courage on est, ça pas de problème, on va faire de notre mieux. Donc courage on est ce mieux de rolo ba mais on zappé na mobangi quand le bazar maman na ngai. Mais naza choati. OK. Parce que ceux qui le Roger ne t'amener na ki olonga na kufi maman na ndem to perdre ngai. OK. Ozana pas ça ba ceux qui na yeba ki falo tikano ngo. Et ya butu ya moyi nga na supporter. OK. Donc, le coup les a fardeaux c'est pas Roger t'a accepté un long zemi. On a préférence na ibisa maman na ngai ba ki Roger nga long na zemi. Ah, oui, ça maman a bien que Roger nga long zemi pour protéger l'enfant. Là, c'est bien réfléchi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tout va poser et puis on se retrouve. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit: j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pour la participation, Nayo, Benga Orphelinat chez la Mwanda, na +1 443
68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bon era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construit place ba président bakola la ba ministre bakola la ba pasteur bakola la et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakola la ba sana balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main tout construire place ona nzamba kozwa. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de le faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. De retour na plateau Nabiso, Fondation Nabiso chez la Mwanda. Fondation Nabiso Yangwana, bana bazana posa soutien Nabiso, bazana posa tosunga bango. Bientôt bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Tonto olia soso, toujours lia loso, toujours lia moi mi pandi, moi ngulu, to kantape banana bitike, koza malamu mingi, to kantape ba vieillard, koza malamu mingi. Oza poso sala banana surprise, obengi kache biso wenje, to keto tikeli bango biloko, obengi kache biso wenje. Mama wetu wakanga photo botala mutindele bana biloko yango ekomi na kimia nyonso nzambe na nga ozanga te kopambola bino tolobi tokitisi ba terrain. Bonne année, décembre janvier ba place eza vraiment limité boye belé ba prix abordable tango benga na téléphone on comprendre que ba terrain ekiti na c'est les bambous ezali 20 ou 20 daipen c'est les bambous ba espace kitoko pas trop de commentaires yo moso mono tindi muto mona keza ba place moi kitoko. Et ça pas parce que nous avons besoin d'argent. Oui, nous avons besoin d'argent, mais tout ça peine à posa yo pour comme le pan on a épargné. Appelez-moi plus de 143 81 0 0 27 353, c'est mon numéro. Soutenez aussi les enfants que maman Wechazo joue tout le temps ici à Zokambabango et qu'on s'en malame. Papa il est s'il vous plaît, s'il y a moyen au côté de la deuxième invité, il y a fait ça. Maman, c'est quoi ça va? Non, on a kimia-té. Ah, on a kimia-té. À part relation na yo, ba parents ba yebi, ba mino ba yebi, ba camarades, nan so koka koyeba. Que yo bimana chauffeur na bino. Ba parents na ba linganga na ba camarades té. Yimo Roger pe alinganga na camarades té pour abantu bana ko banga secret yo bima. Ah, on a un thème, hein. Oui. Comment ba likamba bongo toute seule comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Collecte ceux qui na classe. Ah, ma camarade de la classe. Ouais, ton chauffeur est venu, je savais que c'est mon amour. Ah, ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Soyez moyens Ali. Deuxième invité, Nanga Kota, Tomeko Sola, na Feza. Mamakam Oyo Tozo, mais quand vous prendre soin, parce que moi je peux pas tolérer Zeme Longwa et ça bien té. S'il vous plaît, deuxième invité, soyez moyens Ali à Kokota. Ah. Donc, si vous avez invité une émission, vous avez invité Singaï. Ah, fais ça. Roger. Yaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yaya. Est-ce que Coco Kota? Vous avez déjà un plateau, est-ce que Coco Kota? Ah, compagnie. Est-ce que Makambo Salon se rend compte Sinango? Yoni Moussa Nangebe Batondé. Ebe banani. Yoni Moussa Nangebe. Ebe banani. Soko yeba ke Moussa Nangebe olina ina poani. Yoni omi mona nani Roger. On va là expliquer moi. Ce expliquer moi to tell nga te je. Nini on a ko expliquer entre biso mi balete. Nini on a ko expliquer oté. Ah. On a la monnaie que ça. Madame s'il vous plaît. Papa nanga, est-ce que vous fan? Il faut que nous ça. Na yebi kasi on a lobité ba course ngo est-ce que vous fan? Ce qu'on fait na photo solani. To sola ah za mama amobot. Maman nanga no soana été no soana yi. No soana maman. S'il vous plaît Yaya, est-ce que Coco yo fan? Mais maintenant on monde maman louche se fait ça boité, hein? Vanda to sola louche ni. S'il vous plaît Yaya. Yaya Mobal. Yako fan. Ah. Donc Nayambi yokas. Yaka. Nayambi. Solo za ngotenité voilà. Son nini yo lingo yebisa ma awa to. Mais son nini. Nalobi Yaya. To solende. To solende loté. To solende loté. To solende loté. Parce que yo bon
Ni oponi fioto. Na respect son personne comme ça la peau comme singa. Ni kamuna expliquons li kamuna man expliquons li kamuna on mota na fait ça. On mota ma bonga que ne prison. Mais là tu peux se mettre. Mais là tu peux se mettre. Tant on a pris na kimina on mona prison te. Je me mona sécurité. Kasi on a prison te. Kasi ezama sécurité kasi on okoko fando se calmer mo muke poto solo. Na age za ki na bimina nga mina on mona prison te. Lelo na mona prison. Je m'en fous, si on mona prison, on en prison. N'importe quoi. Tu me regardes encore. Ah. Anana. On dit fait ça, on regrette ma camoyo ça là où là. D'ailleurs, vous dites que on a bisika où. Oh, il y a ça raison nous pousser le bas le bain ngai. Mais oui, c'est comme la. Et ça même ça m'a été parce que on a tous conclusion té. Et on a pas même ça m'a été. Non, on a tous conclusion. Je m'en fous. Yo ebisi mais gars ebisoni. Yo ebisi mais. Ya. Ndeko mobile. Tu me dis comme ça. Tu me réponds comme ça. Oui. Pourquoi pas? Ndeko mobile. Nyonso eza foti na ngai. Ndeko mobile. Maman. Merci. Bonjour nan. Bonjour. Oza bien. Fais ça. Odi ngande di na vivre, odi ngande na vivre na musala, odi ngande na vivre na. On va contribuer pe na vie na yo. On va maintenant tu vois ça na ngabo. Oui, ya sali yo. Yo. Bon non ça n'est pas. Bon so na ke prison, so na ke prison, c'est na ngwana yo lobelana. C'est maintenant na mto aboko lango. Maman na ngana tata na ngai. Dans le corps maman na tata na baboko les na ngana ngaka na prison. Oh, yeb ça na zami yo mel moiselle. On a même vivre na pas le bois qui n'a été chez mineur. Fais ça. Oui. On dit na ça na ngabo. Oui, ya s'il vous plaît. En continue attention na yambi yo oliko fanda te na ça pour ça ka sto solo. Yo so pas que prison yo zo. Ya mobile. Tu es à pour trouver solution. En mon discussion et peut ça bien résultat. Est-ce que vous yo kanga? Yo déroger. Conseiller na bien. Na la mobile. Moi ni ngane za boy. Ko ko la semi na sala. Ba futa ngambo. OK. Pour que ce soit semi na eza problème té. So na bisa ke makambo longa ba semi na juste pour la compression mo ndo memelanga. Eza kuna makanisi na ngate feta. Bon, ko katinga na konti ba longa la semi. Yo longa la semi ngana makambo. Non, non, so moi si semi te fait ça. Yango raison on a memi awa. Yango elo ni. So eza raison na se na muto compris. Ko longa la suzenga la te. Ko longa la te ka stock na biso basi. Ya. Kata longa na se mango stock na biso bosko nga no sa. Fanda nan. Alors on la zemité tondimi. Yo ba na TV. O za TV. Fais ça na mama te. Ya, oza bien. Oza bien ya na ngai. Fais ça yo pe no di mo sala ngabo. Nessa lo te point. Nessa lo te point. So asalioni. So que ça pour na makamuso ya nini ta fais ça ngaza mobile mère. Ba futa nga salaire. OK. Na travaillera pas na bon, je pas expliquer nyonso. Nga na chauffeur na bon. Ba futa nga mbongo. Fais ça nga na olemba ozo en charge té. Mendo memela ngo bobu to mendo memela ngo bobu meminga mabe ba tsanga musika na famille na yo. So yele ba tsanga musika. Pour normal na point webisa na longwa ese. Faut bangat. Fais ça. Nga longola zemi nga pena na tino longola zemi. Roger. Donc on a qui pour la commande. On a qui c'est pas maman aussi. S'il vous plaît. C'est ça pour na maman zemi ndanzi mito comme ça ouais. Yebisa kasi alongola sous zemité. Moni nga mo na zo charge zemi na ye. Ngamo na zo charge zemi nebisa surtout que na biso pardon bo laisse image oté. Zela. Ngala olinga to yokana. Ndo yokana. Expliquer kasi na ina loba bu. Malemi. Oza mbali na Menzi ma tu vas tout nyot. Fais ça. Oh ba na so ni ba na sur TVT. C'est là comme tu fais ça. Fais ça na viva kana yo. Na viva kana yo. Maman tu ne pas oza mbali na ye. Na viva kana ye mère, na viva kana. Viva kana ye c'est pas un problème. Nga lingi na ye bakaki oza mbali na ye. Kasto na bi na viva kana, to na bi na viva kana, c'est ça. Oza mbali na ye. Ana zemi na yo, zemi ona zo lobeza yo. Mais attention oza zemi na ngai sali na ngolo roté. Eza dinga aza mobali. Problème na ngai ezali. Ozo linga zemi anelo ngapona. Non, fais ça pour les camuka et c'est maintenant yo a fait ça. Pour les camuka pour les camuka mais on comprendre pas aux ali.
On comprendre. Tu n'as pas ça même musique comme même musique. Na moto pe na o za pe na mobali bakenda na ngobo. Zela ya. Ngala ngato ba rapa na bango. Moni na zambo papa na bango okanisa ngai. Okanisa o to bono bima moi mbete ka de sali boy mabe. Est-ce que ça vrai que Mando Zoé depuis l'âge de 13 ans? Mais na to vivre na yo. Moi na beta boulot quoi. Na yebo bana ko mwana ya. Na yebi te ça zakini. Mais yebi te ça zakini nini? Bani verser ni so na zo fete. Yo ko ba oye ba moto bono wo karamis to ba ajere mo pousse bono kara. O si pour ça la. Pesa ngakande na sale osuko bongo na nkosiko. Ah oui. Pesa vraiment ngai. Ko ba ko na te. Ko ba ko na te. Ngai. Tala maman. So na loba no kasima ka mo. Ya Roger. Limbisa. Ya Roger. Maman. S'il vous plaît. Obimana maman aba. Hein? Feza. Oui. O krelenga likamudini ngo oza na kiyo na malembe. Mona ke nanga. Te. Pourquoi tu as agité? Mets-toi, on va trouver la solution. Parce que là, ça pose au fan d'attendre la solution. Mais on a posé au fan d'attendre la solution. C'est tout. Et ça bon, t'es au fan d'attendre la solution. Merci. Limbi sanga la question na zo tuna yo. To tuna la question bongo pour que to yeba lo lenge nini oyo tokoki ko trouver solution. Yango moni to tuna la question lo lenge bongo. Limbi sanga na motuna na tunio mais c'est important na tuna yo motuna wa. To ça l'encata privé te maman. Na lobi boy. Na za pour ça to trouver solution. Problème ezali mituna na ngai ko kozala peut-être perturbante, peut-être troublant. Mais naza na posa na yeba pour que tu trouves solution. S'il vous plaît. Obandaki kozwa Feza na âge à 13 ans ou pas? Feza yo mtebi si bonga ndo zona âge à 13 ans. Répondre bango, nga o répondre ngandeni. O répondre nga. Bongo yo yebisa menga ndo zona âge à 13 ans quoi. Roger yo nganga nga. Oli nganga na nga, elo pesa ngasko kana yo nganga na nga Roger. On est zona âge ni, répondre, on est zona âge ni. On nganga na. On nganga yo zona âge à 13 ans te. Eh Roger. Donc yo yebisi menga ndo zona âge à 13 ans. Oui, pour te banda bolingo na âge à 13 ans. Ah, anana. Petit na ngeza nini yango ko eza nini yango makamni ozo lukela nga vraiment. Na lukelo nini Roger? Mère, s'il vous plaît. Maman. Oui, vas-y. Na bien. Oyo eza ngo makambo traiter ngo ati. OK. Eza ngo makambo traiter. N'habite pourquoi est-ce que committee a. Tu na comme na awa parce que ngana biso mi ba être aussi solution ti. Aussi que ngana toza na problème, feza ngana toza na problème. Toza problème. Problème ngo eza nini? Si toza problème te bonzo agitation ni. Yo mais menga après ça on a besoin on a besoin quoi qui s'est Feza, il fallait m'expliquer. Il fallait me le dire bien avant. Au moins le rosali. Merci. On agité. On s'est foutu dans l'état. Ya Roger. Est-ce que yebi que kozo mwana mutu na 13 ça viol? Maman, na bien. Mère. Si. Naza lokola maman yango na nda pour ça to. Yango na osenga pardon si. OK. S'il vous plaît toza batu. Toza batu. Derrière ya kana on a vu. Derrière on a vu mais Feza yo ko sala nga boité. Yo peno ko sala nga boité. Oyo sali nga mona ode. O sali ba parents na ngo ki passe yo pesa maman na nga na minto so ya. O passe o pesa papa na nga minto pasa zali. O ba o passe o pesa ba parents na ngo moni ngo te yo ta intérêt na yo. O c'est ingrat. Feza vraiment. Ya Roger na ngana yeba. Makambo Feza yebi singa ke yo bi mana mama na eza ya solo te za lokuta. Feza. Comme nous le bama comme nous n'avons pas. Mais maman doit tout question. Yo ka epa na ngande. Maman, Feza. Ngai na mère. Yo na mère. Yo na mère te yo madame te kasi. Mutu ke comme na kata chambre tata na nga. Yo ko tata chambre tata na nga. Feza pour na même mère ba ça qui na potisé na kata. On chiffle yo. Ya pardon. Maman. Maman. On na yo ko ngana moi na za regretter. Soki ngana chauffeur na yo. Nga ko rendre service te ko na biloko na kitelo basaki na kotio. D'accord. Loko yo bi mala maman na ngate. Est-ce que fais maman maman na ngate o ngana mo eza lokuta. D'accord, ngana ina informer maman na kila comme na sebina. Qu'est-ce que ça moi sinon? Est-ce que c'est informer maman na ngata ma bokio na pour informer ngo awa. Nga linga awa.
ata yo mo pene za rabongo donc bobima te nanani na madame na yo bon moi ça mobali madame na ngai no bima nende nini. Ok, d'accord. Rapidement, papa Eli, s'il vous plaît. Ceux qui m'ont allé au côté de la troisième invité pour que toi trouves. Mais c'est bon, papa, pardon. Papa, pardon. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Papa, pardon. Bon, pardon. Papa, pardon. Ya Roger. Maman, pardon. S'il vous plaît, Toto bon ça kasi biso mo awa kasi Toto bon ça pardon. Kasi na lobi boya. Yo yebe invité azoya to osa jité. Nabi pardon. Pardon. Kayo na lobi. Yo yebe invité oyo. Je te pardonne alors. Vanda. Na lobi boya. Oui, moi aussi je t'aime. S'il te plaît. Non, c'est ça pour la bonne. S'il te plaît. Non, yo ka maman, yo ka non maman kasi Vanda. Vanda. Non, on me non seulement ma bête to. Ya Roger. Yo Vanda. Est-ce que Fanda, tu as un troisième invité pour que tu trouves une solution? Mon nani. Kasi Fanda, kasi pour te trouver une solution. Vanda. Yo maman, est-ce que yo maman peut s'en foutre? Ah, point ni peno que ça nga sonné, ngo sa vie na na passe be point. Na que sonné. Ah, ngo sa vie na na passe be point ni mère ko mana mo ba est-ce que koko Fanda? Roger Fanda kasi. Peki ça t'a fait ça kasi. Peki ça y est. D'accord. Na problème ba Nandimi na sala ki na erreur, fait maman. Nandimi na sala ki erreur na zo mona batamuki. So ke moi batamuki. Na sala ki erreur. Mais vi ndenge na zaki na ye na comme peu de ngane za boy. Na za na bolunga feza. Je la considère comme ma femme. Ah, merci. Ce qui est nini, non, on dit ma mère. Pardon, Feza. D'accord, on le dit bien. On le dit bien. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord, Roger. On le dit bien. Tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Mais j'aime mon azan à mon homme. Est-ce que tu as encore pu s'emballer et s'imbatter? Donc il faut maman n'a to papa n'a aïeba. Ce que yo zo boya pour, il faut comme kana poana. Comment agiter? Est-ce que ngano no to sola makambo papa na maman? Est-ce que na solo tende ni ngamo na za mona mobali na bi comment est-ce que je vais affronter ça? Non protéger, sois calme. Mais pe qui ça est? Kasi on a lobby te, yo zo sunganga te. Au moins troisième invité tanga roya. On déplace to ko to zo solution to pe ça na kimia. Ngano lingo fa na kimia. Zano Kimia, pardon vraiment. Fais-moi quelques minutes. S'il te plaît. Oui, là en attendant, beaucoup de Télanga, troisième invité, s'il vous plaît, pour que toi aussi ça Macampo, na Roger, na fait rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui troisième invité à Kokota rapidement. Salut maman. Oh, bonjour maman, bonne Fanda. Il y a un problème? Oui, les Cambouezali. Fisa. Maman. Problème. Roger? Madame. Non, ce soir, problème, les amis. Maman, est-ce que. Vous expliquer ce problème? Moi, on a un problème. Bien chauffeur, on a quoi? Ah, fais ça, moi, oui? Roger a chauffeur na. Oui, mon ça. OK, d'accord. Problème ezali, naza la porte-parole na bango. Merci beaucoup. Nanga couper na ebiso za no à l'aise. Fais ande moto a une émission. Azali na posa sola na yo. Nde azali pe na posa sola na Roger. Nde basi ba solo li bango mibale. Yango to bengi si pe yo. Lokwa fais azali na posa yebiso makambo.
yango wana tobengisaki na telefone na so yaka noki boye oh maman oui pardon bakamo okolo balanga na ndako te mbala mo subitement abengisinga maman na plateau boye donc c'est surprise alors bon c'est une surprise nga sala en fait ya feza maman et maman ya bo je kofa na kimi Merci, pardon maman. Donc, n'aimez que et au salon pas si, mais n'en choisi maman. Au peut ça on attend sur la note. Au peut temps on va la noter. Tout le temps ils ont la canne à moussala, tout le temps ils ont la canne à problème. Confiance au peut ça qu'ils ont qui par Roger. Oui, on dit mi Roger à qui n'a bien. Na na sima na ngondo bando ozala te na ba école Roger azwaki nga mwasi na ye. Quoi? J'ai sorti avec Roger depuis l'âge de 13 ans. Merci beaucoup, maman. Pardon. Maman. Ne me dis pas ça. Maman, ne me dis pas ça, fais ça. Maman, toi tu sors avec Roger? Oui. Fais ça. Maman. Avance. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, pardon. Fais ça. Tout ce que tu peux dire. Maman, est-ce que tu peux te calmer? Tu as fait ça, l'eau. Maman. Je suis enceinte de Roger. Et lui, il m'a maman. Fais ça. Oui, maman. Zemi. Oui, Nazan Zemi a 3 mois. Il y a Roger. Roger! Maman. Roger! Maman, c'est pardon, maman. Maman, arrêtez. Pardon. Non, maman. Maman, c'est bien, maman, la coquille qu'on supporte, et à monter. Moi, je suis un chauffeur. La moi, la et en plus, et Soukati, Zemi. Oui. Et tu m'as dit, wapi. Nakoloba nini mama weti mwana nanga moko ya mwasi. Pardon. Roger. Maman, est-ce que non. Ne me dis pas ça, Roger. Roger. Mwana nanga moko ya mwasi. Tu as pris le temps au soir, maman, comme la porte, maman. On va maman, ça va la camarade, maman. Laissez-le le côté, maman, s'il te plaît, pardonne-moi, maman. Bonjour, ça va l'esprit, Nanga? Non, Roger, Bominga. S'il vous plaît, maman. Ah, Seigneur. Pardon. Ah, mon kilelinga basunga te. Ninyo la salela yo te. Roger, na mwana la ngai. Pardon, maman. Ah, Seigneur. Roger Bominga ye. Ah. Maman, pardon. Non, kasi nazolinga kasi tofanda osekalme mwa moke tomeka kosolola feza osamwana mabe boye mpona nini nasalelako nini te nini onga napesaka yo te feza mwana ngai mpona zemi mama Roger aza mobali maman. Non, on va continuer à agir na bala te. On se fait non te maman s'il te plaît, calme-toi. Pardon. On m'a dit na plateau. Et ça va pour nous éviter maman. Oui. On croit que ça rappelle vérité. Na on a monaki. Oui. Au monaki ni. Si les gens ont été zappés en côté, mais si les gens ont été là vraiment au fou comme ils pour na moi na yo passe wana bien sûr. Mais non là na maloba mo comme on soloba. Abomé le ba next na nini. Ngai mna zemi ngai fona banga papa. Ngai futa musuza ko ki manda ku pona zemi mama.
Est-ce que son bien fait ça papa que oui, moi na Zemi, na notre kana moi na té, chaque fois na ndo bima, si na komi moi c'est Roger. Oui, ok, c'est nga soni peut passer peut mawa. Nga? Oui. Moi je sors avec Roger? Oui. Est-ce que Feza, tu confirmes ça très bien? Oui. Nga la bimi na Roger? Regarde, na chambre papa. Ah, c'est la chambre papa. C'est la toute première fois que je Roger quand tu as ta chambre papa. On est là. Tu pleures. On est là pour la C'est la coquille comme ça, la nyonso, sauf ça. Sauf ça. La coquille comme ça, la nyonso, sauf ça. Merci. Asa mwana musala na ngai. Asa mwana musala na biso enda kufesa. Mama na mama na ofesa koki koloba osolo batemwa na ngai. Na bangu na noté. Ya moyo kisoni to zemi pe ozo ozemo. Nazaki déjà na zemi na kala. Nazaki na zemi na kala. Nazaki na zemi na kala wana ko bomba. OK. Ko non pas. C'est un silka. On en sala, on se mette que yum to botama. Seigneur. Maman Langa, est-ce que vous pouvez m'indiquer to meka ko trouver solution s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que ma grandeur Zelana. je sais pas, est-ce que mère, maman, est-ce que ma camu fait ça bimisa merone? Boye ba grandeur na. Tu peux partir? Ah. Te maman, nalingi na tunu mwa mutuna. Pour makambo mwana zo bimisa za makambo minene. Apa ko yelo likambo ya Zemi. Roger bande ko zo depuis à âge à 13 ans, depuis elle est mineure. Nde Roger bande ko zo depuis na âge à 13 ans, na peut so comprendre makambo mwana zo lu. To ozo oleli na se ya émotion ko yoka ba choc. Tes mère na bien maman. Ya Roger. Mère. Fais ça. Non, merci beaucoup. Maman. Est-ce que l'autre mère? Est-ce que l'autre? Fais ça. Maman, pardon. Pardon, Fanda. Calme-toi. Zemi, calme-toi, s'il te plaît. C'est comme agitation, ma casse. Fais ça, Ninyango. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît. Mère, pardon. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que ton coquille peut se calmer, moi, s'il te plaît? Il a fait ça, s'il te plaît. Gardez souffle, s'il te plaît, Yaya. S'il te plaît, vraiment. Pour ça, soit agitation. Il y a Roger, il y a Kofa. N'expliquez plus les erreurs et comment. Il y a Roger, on comprend. Les erreurs, comme ça, peut-être même un camion, c'est un comme aboité. Ah, fais ça, il dit, pendant que tu comme un autre. Il y a Roger, s'il te plaît, maman, est-ce que ma cambo va nous bazobi bisala muno? Ko ezali ya solo to eza makambo nini tozomo? Maman na bien gote maman wechi na bien gote maman. Papa ça bon maman. Obo ti mwana moko mwasi. Ça ele kenyo soka ke bimaka la chauffeur no panda. 13 ans mwana zaki na âge 13 ans maman. Mais moi na zolo ba ki akuta ki ona Roger na kati ya chambre bozo pesa na ba bis bozo ko s'embrasser. Est-ce que ça solo elle qui Roger na ba ki ko so Roger na ko tali na chambre mobile nanga na mbeto mobile nanga na sala ba bêtise. Roger autour ba maman. Est-ce que pourquoi est-ce que vous avez insisté? Yo monanga na madame. Yo monanga na madame Feza. Ah pardon. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça m'a dit déjà na le bango on a bien dit bon merci donc on a bien dit ce qu'on dit compliqué vie na ngai ya problème ezate nemi bon na na poufa papa na ngasa na maman na ngasa na yo fi focus ya feza pardon Bomona likambo bomona makambo eza makambo mikete mama eza makambo minene kana abi Feza bien Feza s'il te plaît pardon na bien pardon Feza maman. Est-ce s'il vous plaît. Omoni
On ne peut pas bolingo banolo bayo linga ngai. Maman na iba maman na ngana tete na ngalo. Feza ni nango na yo, feza ni nango na yo. Ya Roger, est-ce que vous pouvez calmer ya Roger? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, on doit se calmer un peu. Bande Koboso Nabiso, s'il vous plaît, bon tenir biso regarder. En tout cas, tension eza awa et sengabiso, tous wa pause. Et sengabiso, tous wa bango derrière la caméra, to meka ko maîtriser bango et puis on doit se retrouver. Ce qui est soit zongité, to okuta na mbala sima. Kimia et Bilabino, tous wa bango derrière la caméra, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Njimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer.